Merci mingi na mama na biso mama Marthe Kasalu Tshisekedi na ndenge asangisi biso na pokwa lelo po tomeka kosolola na bakombatant nyonso na bakombatante ke mukolo ya samedi le 7 combattant moko aya te ke nazoya mpona koriposte na bandeko balobaki bakoya na permanence famille nyonso bamakambo ezangaka te mais toza na référence na biso moko tata mokonzi ya ekolo epuis tokosenga bolimbisi kopresente ba excuse epa tata mokonzi ya ekolo na epa mama na biso mama Marthe Kasalu na mai nyonso oyo euti koleka puisque comportement na biso wana eza kofrustre mama na biso eza kofrustre mokonzi ya mboka puisque biso o rôle to il faut to jouer eza ya kosala ba proposition ya paix mpona koaccompagner politique ya mokonzi ya ekolo yango na kosenga bacombattante na bacombattant nyonso moto ata moko te ezala na bareseaux sociaux message moko ya incitation ou bien ya provocation ezala te oyo ayebi ke aza derrière le secrétaire général akomanifesta yango te na bapropos ya provocation na kosenga bato nyonso bavanda kimia ntango mokonzi akozonga mokonzi mpe aza na kati ya mboka te aza libanda biso tobatela pouvoir oyo ya biso nakanisi message oyo naya kopesa bino na monoko ya lingala yango wana